Mbote mingi na bino bande ko balande ya Kimbango 21 o ezali wa bino Jomak. Lelo tulingi tolobela moke makambo ya centenaire ya papa Dialunga na Kiangani. O ezali ko ya na me ndenge biso nyonso toyebi yango. Centenaire wana mingi kati na biso tozali ko préparer mingi pe nan to bandi ba préparation wana te. Mais lo ni tulingi tolobela mokola lelo. Kati na biso bakimbangiste. Ndenge toyebi tote ko fêter centenaire ya papa ki soloke lukelo, to fêter ki centenaire ya papa ki soloke lukelo, epai nyonso ozala na 3 égale à 1, ozala na 26 égale à 1, biso nyonso to fêter ki centenaire ya papa ki soloke lukelo. Lelo yo to komi na centenaire ya papa Dialunga na Kiangani. Oyo tolobi Nkolo Yesu. Nkolo Yesu ya azali bolingo. Ndenge Nkolo Yesu azali bolingo, na mokili mobimba. Bison so bakimbangisi ezala ozana 3 égale à 1, ezala ozana 26 égale à 1. Tozali kolakisa na mokili ke papa Dialunga na Kiangani azali Nkolo Yesu. Wana ezali na maloba. Est-ce que na bizaleli tozali kolakisa yango? La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tozaleko Kende, qui vivra verra. Kalamingi te na mona ki ba image na stade de martyrs kuna na RDC. Ba bengisaki ba mangomba pona kokende kosenga mabondeli pona kosala mabondeli pona paix na kati ya RDC. Ndenge toyebili biso bakimbangisi toteyamaki mingi nde na papa Diangenda Kuntima. Papa Diangenda Kuntima pesaki biso ba message mingi akebisaki biso, alakisaki biso makambo oyo ekoya. Pe alakisaki biso ndenge nini makambo oyo kosalama. Yango na lingi moke lelo to solo la. Est-ce que centenaire ya papa Dialunga na Kiangani tozali ko se préparer na ndenge penza esengeli to se préparer? La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Est-ce que centenaire ya papa Dialunga na Kiangani tozali ko se préparer na ndenge pena esengeli to se préparer? Pamba te biso tozali komona bato nyonso bazali ko sepela to komona kuna na nkamba misala ezali ko salema pona musée ndenge balobi ke inauguration nango ko salama na mokolo wana ya centenaire. Ce qui peut total na côté à 26 égale à 1 to komona temple monene ezali ko tongama kuna na Brazzaville. En tout cas batata na ba mama pa nyonso tozali ko sala misala. Est-ce que tolobi lelo ke Nkolo Yesu yende papa Dialunga na Kiangani tozali ko lakisa penza bizaleli wana na kati ya mokili? Avant tokota na bozindo na lingina no biso bakimbangisi to landana no message ya papa Diangenda Kuntima oya pesaki na bambuleleki. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Donc on peut s'attendre na biso esengo na bolingo esengo na kutosa bibeko esengo na kusala misala. Nazar komona kabati mususu bakulu barakate kasi bazeli bana papa Simon Kimbango. Mawa mutwana bakulu banakate kupesa na membo tete kasi kozali kimbangiste ezali nyongo donc senga na yo tata yo mama obenga miete mwana papa Simon Kimbangu lelo le 23 décembre 1990 soko zali na mutu oyo bokoka nakate lukanzila bolingo izali kamoko munene yango to cheki yango diboso soko bolingo izali te okotosa no mibeko te soko uzana bolingo te okusala pe no misala te yango ne to cheki bolingo diboso na kanisi ndenge to kusala kana papa kolutu na babu pambanza nanga ye na kanisi bola na matami ndenge wana boyo bazana bango batwa ngumba te alingi na ye ko zana yo kamara te kamote kasoko yo ibiete bakusala kana ne kamu. So mwana ni buli misanga ipamba te to kana yote limisanga ibada lelo ngai nazali kama nayo pe soko ya kangi mutima na ye wana itali kasi yo mwana papa Simon Kimbangu. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Na kanisi batatana ba mama tolandi message ya papa soki totali tokomona ke kati na biso bakimbangiste yango pena makambo tozali kosala lelo ennemi na kati ya lingomba na biso ezali vraiment officiel. Ezali officialisé yo kimbangisi sokoki na yo kozala ennemi na ndeko mosusu kimbangiste boloba na kate mingi boloba ke mozoloba ndenge na ndenge neme nazoloba pamba te yango nde tozali kosala toyebi ke makambo oyo kaboli église kimbangiste ezali makambo eza pena modindo mais yango nde pekisite entre biso na biso
tokoka kozala lokola bandeko tozala bandeko ndenge papa dia ngenda konti malakisaki biso bolandi bien na maloba papa dia ngenda alobi soki mutu wana ozana yeba problème soki azana kimbangiste te olandi olobi en tout cas nga naza na yo na likambo te limbisa ngai mais soki alingi te tika ye mais ndeko na yo kimbangiste luka nzela baoyo bazali na bango bato balingumba te alingi na ye kozala na yo camarade te likambo te kasi soko yo yibi ete bakozalaka nene likambo soko bomona limisa ngai pamba te tokoyokanaka na yo te limisa ngai banda lelo ngai nazali likambo na ye mpe soko ye akangi motima na ye wana etali kasi yo mwana papa Simon Kimbangu wana ezali maloba ya papa denge na kontima papa lobi lukaka kanzela pona boyokana est-ce que lelo toza na ba séparation mingi boza même famille bozali famille mingi famille penza bomona boza ba cousin mais boyokana ka susté mususu tata moko mama moko menatina ya ba séparation ya kati ya lingomba toyokana ka susté to mona na même pas ndeko na mususu oyo lelo yo bokabwana ndenge ba séparation oyo eleki déjà plus de 10 ans abota bana soki misatu oyebi ataba kombo ya bana na te même bilongi na bango ibangote pona nini ba séparation ya lingomba bomona na akoto te misusu kuna bango balinga ba papa ya 26 te misusu kuna o balinga papa Simon Kimbangu kiangani te toza lelo na ba binemi moko officiel ezala ba pasteur to moni makambo ya minene salami to mona ki ndeko na biso auteur kotika biso papa colonel Mambo ndenge matanga na ye salamaki to moni mama Marianne batika biso to moni papa Firmin to moni mama Ntsalulu batika biso ba misusu bakota même avion na délégation tango mama Ntsalulu azako kende na Kinshasa mais atambo te ya pamba te tozana ba conflit na kati église mais total na no message oyo papa diange na konti maloba na biso ke to lukaka kanzela ya kozala malamu ya koyokana mais lelo toza ko célébrer centenaire to lobi ki nkolo Yesu ya zali bolingo nkolo Yesu ya zali bolingo na bolingo nkolo Yesu azali na yango ya ikokufa pona biso siko tozo lakisa na mokili ke nkolo Yesu ye wana nde papa dia lunga na kiangani est-ce que tozo lakisa na bizali na biso tozali vraiment ko lakisa na bizali na biso yo kimbangisi na ndeko na boyoka na kate mais ozo kene ko ganga kuna na mokili nkolo Yesu zo tambala na photo est-ce que bozomona yango ke bozomona te ke to bimi penza na ba ligne de conduite oyo ba tata misato batikela ki biso yonga na linge ngai na yo kimbangiste to kanisa na malamu ozana ndeko moko ozana on a besoin ya kozela te ke bon ezala na officiel parce que mingi yango tozelaka donc papa akina micro alobi banda lelo ba conflit sili mais to bosanaka ke tango to tika mokili ou bien tango to yaka na kati ya mokili to zoka mission moko particulier donc nzambe a pesi yo mission tango pe to tika mokili oyo mutu na mutu akendaka na mokolo na ye na ndenge na ye mais lelo biso za kozela ezala officiel balakisa yo ke omoni mama wana oyo azalaka ndeko na yo bozalaka koyokana lelo boyokana ka société pona ma conflit ya lingomba boyokana yamona na lingi batata mama to kanisa malamu mate nyonso oyo ba papa ba pesaki biso lelo na mona ki na stade de martyr ba kimbangiste na ba non kimbangiste bandeko ebele bakina ko sangana pona ko senga pona paix mais tozali ko luka paix na mabondeli na ba position nyonso mais est-ce que paix wana tozolu kango pe na kati na ba famille mingi lelo yo bazali ba liste se bima ndenge kala mingi te so na lolo ba boye bo ba meya zo ba makaba prévenir ni azanango ba prévezali batu mingi bazana ba liste ke ba koko kota nkamba te bomona ka ba liste wana na siri mususu na laksaka bino ba misusu baza donc okaka ennemi moko officiel ke ba wana baza ya biso te tokoko yoka na jamais na bango yo ndeko oyo zali kotala ngai est-ce que ozomona te ke tozali libanda ya makambo oyo batata batikelaki biso lelo yo mususu akotuna yo ndenge mbala mingi nazwaka bandeko ebele batuna nga na Facebook wana ayibo yo ozaki mbangise oui nazaki mbangise ozaki mbangise ya wapi donc azozela na pesa réponse naza ya 3 égale à 1 comme ça soka za ya 26 à 8 position ou bien azozela na yebisa yeke nazaki mbangiste ya 26 comme ça ayeba kozwa position batata na ba mama totala nano epai oyo to uti amour wana oyo ba papa misato balakisaki biso lelo oyo ekomi anga naza mutakoto oyo nga naza mutakoto oyo
Parce que mon até que to bimi penza na amour oyo. Moni maloba moko papa denge na lobi wana. Papa denge na lobi nini? Alobi yango wana achaki bolingo liboso. Donc ndenge papa alobaki bolingo mibeko misala. Alobi yango bien. Soko zana bolingo te osala pe misala te. Soko zana bolingo te okoto sape mibeko te. Bolingo izali kamoko munene. Yango to check yango liboso. Soko bolingo izali te okoto sanu mibeko te. Soko pe zana bolingo te okosala pe misala te. Yango ane to check bolingo liboso. Moni donc pona koloba ke nkolo yesu azali bolingo. Kolo yesu into célébrer centenaire na ye. Oyo zoko se préparer misusu bosomba biloko ya ndenge na ndenge ba bilamba ba uniforme za kotongama. Est-ce que tuluki kimia entre biso na biso? Cousine na yo wana boyoka na rasuste pona ba conflit à église. Est-ce que tuluki avant lukana ba uniforme? Tozo sepela ba uniforme, inauguration makambo belé. Est-ce que lukina no kimia? Pambate selon maloba ya papa, soki ozan amour te, donc misala eza ya pamba. Donc faut ko bongisa nanu entre yo na ndeko na yo, ola kisana bolingo. Ndeko na bozaka sima na sima. Boza immeuble moko. Lokola za moto ya 3 égale à 1, otalaka ye kutu te. Oki pena ke akota ki hôpital. Mais ba wana ba abata 3 alongwa kuna. Donc, mingi batunaka. Ce qu'on a qui mbangi c'est liboso zalaki boité hein. Biso ba misusu to komi na bapoto awa. Bato ba yamba biso bazali ba kimbangi c'est auto yebaka même pas l'air to zalaki en Afrique. Mais pona koyoka kaka ki kombo wana ya kimbangiste. Omoni penaki ba yamio, ba pesio chambre, ba pesio sika ya kofanda, ba lokili yo mosala, ba encadrer yo. Mais lelo eza sunde ngona te. Ba ko tuna yo ya za côté nini. So ba yoka o nkamba esili. Dako tala yo kota tako tala na misute yangwana biloko biso to kominango mais siko toujours célébrer centenaire yankolo Yesu oya zabolingo papa denge na kunti malobaki yo kimbangiste bato mukili baza ko seka biso mais alobaki yango ke bakoluka yo kimbangiste ba yo beto le pena porte koko la kisanga bisika église na bino ezali maloba ya papa dengenda. Ndenge lelo yo boye tozomona ke kimia toke na salle de martyr tosanga na bande ko mosusu toke ko sambela pona ko senga mais balobi ke fungola ya kimia wana eza epai na yo kimbangiste wana papa de ngenda maloba papa de ngenda ngana lobaka bilobela teme bolanda video wana maloba ya papa de ngenda bakoya ko betelo pe na porte papa lobi boko monango tango ba papa balobaka ndenge wana esala makaka na extrême suna chelaka bino oyo papa denge na lobaki ke boko lukangai boko regretter boko loba tango tozalaki na papa ya mais lelo biso tolobaka ngo tango tozalaki na papa ya bolanda na extrait wana ezali bwana kulukala bino soko eloko nini te butungu sepe kasi atandelo boko loba solo tango tozalaki na papa tango wana na komu musika omoni donc soki alobi likambo esala makakaka maloba ya papa de ngenda bakoya ko betelo pe na porte papa lobi boko monango bolanda extrait bato bakutala biso bamoni biso kaka lokola vraiment biloko bizangi ntina kimbangisi allez laissez-nous tranquille laissez-vous tranquille mokolo wana okoluka kaka nzila okoluka ndako ya kimbangisi ezalaka wapi poko na kobetela ye porte na 2h du matin fungula nganza ndako pardon ngana na yo tuzana likambo te pardon na kutuna yo mari kambo okubima kuna tamu susu likambo soko ndenge nini seka nini bino bakusambilaka parce que ça c'est zali munene te ba paroisse na bisi twini partout sika sika yo kutuna ngana kati na ndako bokomoni yango tangwana anzambe batata mama na kanisi bolandi extrait wana papa ngenda azali koloba ke tokomona yango bakoya koluka yo kimbangiste mais na bizaleli ya boy babinemi partout officiel ezala na banganga ya nzambe bawe bakoyi kolakisa bandimi makambo ya nzambe mais binemi
makambo ya église toko ko memango te tina famille lelo makambo ya église ekota tina famille okomona famille wana bayoka na kate eloko neza ko influencer zali ba conflit ya église mais toujours c'est la centenaire kolo yesu to me ma photo partout na mokili mais na bizaleli toujours sala makambo mosusu yango na papa de ngenda lobaki ba ko beta bino mabanga et puis bon yemo ko pesa ki réponse pour nani ba ko beta bino mabanga po ete bizaleli na bino ezali ya mabe abi ba ko boma bino na mabanga moni tango mokili ko découvrir que ba pasi nyonso tozomona toke na ba stade de martyr toke partout tozo lukanzo kande bato bazalaki na fungola ya kimia ezalaki ne batoyo donc ba ko landa biso na mabanga bolanda extrait wana lelo yo kimbangi se soko bongi sike osana passe ba ko boti ba ko bomo na mabanga okutela ngoka ba ko bomo na mabanga na tina nini mangumba manso mangumba je dis bien mangumba manso bakubeta biso mabanga biso bakimbangisa yo tata mutei ou bien maman o bengami mutei selo passer mokolo wana naibite ndenge bakubeta biso naibite natina ne bakubeta la biso batala mama na kanisi bolandi bino moko makambo nyonso oyo papa de ngenda alobaki na biso bakimbangi se totalisi na biso mopanzi mosusu papa alobaki mokolo mosusu azwi micro alobi ke batata na mama nakoki même kofuka mela bino tokabwana te pardon na sengi bino mokolo mosusu nakofuka mana bino tokabwana wana ezali musala Satan wana pardon patata pardon ba papa wana bolingi ku diviser nguma na biso toka bwana wana ezali musala Satan bana papa Simo Kimbangu toka bwana te bana papa Simo Kimbangu to tambola ilongo famille moko kasi namoni mokolo mosusu bango yoso wazali esika moko bayoko lubananga yine papa ana zaga da parti boyo soko to zali ko da to ko kana kate na soko to ko menanda ko wana itale bisute wana bango batu na mukili kasi yo mwana ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu mukolo musuda kufuka mana binu na kanisi batana mama bolandi extrait oyo papa de ngena zali ko senga toujours que alobi na koki même kufuka mena binu mais logo ni biso zo salelo to zana ba séparation moko officialisée na banganga ya nzambe zomona mais tozo sepela centenaire est-ce que na centenaire wana to sali bolingo soko basi ba yibi eto yo zara ka mbangiste attention na conduite na yo attention na conduite na yo soko boete okomona mpasi na ndenge nini atandele peze likambo yo okuluba